Mbote pe kimena nzambeza na mabota na bino na ndengi bozuli baku ya kolanda Mark FM ya mokolo lelonga donc Claire Kololo nazana libaku ya ko présenter bino yango poto ba ndengi nini mboka na biso ezali kotambola basango ya mboka na biso place nini tokotindika lisusu pe place nini tokobongisa so fungole basango na biso tokei na commune ya Kimbantseke précisément na nzela ya Kabine Mbango eta nzela oyo ezali mabe makasi population ya Kimbantseke azole. Tozali awa na entraîne joko na route Kabine Mbau na mikondo na commune ya Kimbantseke bokondima te nzela ezali na état de délabrement moko très avancé mituka ba moto na ba pieto bazali koleka mopanzi oyo baza na difficulté ko sakana te po bosoto poto toni na nzela oyo eza ko senga ba konzi bo sala quelque chose surtout pour commerce à commune ya Kimbantseke papa mais kana nous kobeta tout mopanzi oyo po makambo ya boeza ko sunga te pe eza ko sala pasi na kati ntima yoka communication awa tokomi na campagne électorale to tuna nanu motuna ba candidat député national pe provincial mopanzi oyo boko tambola kaka na bosoto ya boye pardon to mona na profondeur 100% information manu ya toujours totikali kaka na commune ya Kimbantseke cette fois-ci toke na avenue Ngaliema érosion moko ya munene salami na avenue oyo population zali ko banga makasi bandako mususu tikali noki e ko kende surtout tozali na période ya mvula. Likambu ya érosion na ville province ya Kinshasa ekoma lokola mbongo ya likelemba kokamwa lelo soki oyo allié lobi oyo kuna pe allié po soki otamboli oko remarquer que ba commune ebele ekoma menacé na ba érosion neti awa na quartier Sakombi na commune ya Kimbantseke érosion moko ebotami en tout cas bondimelanga ezali kotungisa population na ndenge ya deux fois te banda ku ebele déjà ekei kasi esili kaka te ezokoba se kokoba awa soki kaka mvula ebandi population ya koto yo balala kapongi ya nguma c'est-à-dire lisu moko ya kokanga moko ya kofungola po bayebi te ekozala tour ya nani por ya nzela bakonzi ya OVD basalela biso prince ezanga ka niveau pona kolekisa transport na bango ya Sinel donc bazalaki marché ke po basala nzela route mokali ti na sous station kuna mais ba ingénieur à OVD ba liembongo na bango ba saili biso kaka ba bwaki kaka mabanga lelo yotela conséquence to comme komona lelo abwe ezali mvula soke beti mai ezoluka nzela ya koleka ba canaliser mai te bato OVD tala lelo mapango na biso zalaki bien tala lelo to perdre mapango to zuna pasi awa tozali kaka ko interpeller bakonzi ba trouver solution na lombango soki te quartier oyo kolimwa boye tanenge sali kitorotin commune ya Ngirngir ezali en plein centre ville ya Kinshasa mais kasi population ezali kolela pasi ya mai makasi soki ba forage te population ayebite soki elingaki esuka wapi na pasi ya mai oyo. Tozali koyeba te soki situation ya mai o na ville province ya Kinshasa ezali kokende wapi parce que population azali kolela ba robinet nyonso na mapango na biso ekoma nango ba échantillon parce que mai ebimaka nango lisusu te neti botala awa na plein centre ville na commune ya Ngiringiri mai ebimaka nango lisusu te tomoni population azali kolela akomi kosomba na ye mai na ba forage tozali koyeba te situation oyo toke nango wapi aussi longtemps Ngiringiri ezali na katikati ya Kinshasa mais régie des eaux apesaka bango lisusu mai te ndenge nini bakoyi kobanda kosomba mai ya ba forage o toyebi ke mingi esalemaka na ba périphérique ya ba ville mais awa en plein centre ville nde na Ngiringiri bazali kosomba mai ya forage to salaka une semaine voire même 2 semaines mai ezobima nango te soki kote kobima eyaka ba 2 heures wane koya temps mosusu totoki 4 heures ekenango ba maman bazo souffrir na forage na bosanaki forage pe po ça lesengaka courant ezala soki courant ezate ndenge ezala ekosala te alors ce courant ezate de fois faut tozela ti courant ya koto kotoka mai na forage eloko zo bikisa biso forage tala na ngambu bo zo mana forage yango ezo sunga quartier nyonso yo
fourrage oyo soki oyo te nde pasi ebimaka nango mais tantôt 3 jours neti boye 3 jours na ebimi te po toyebi mpe te soki ekobima lelo soki mpe loyebi ekobima toyebi mpe te biso toyebaka eke baforage bandeke kozala mingi na baintérieur neti na bamboka bisika oyo régie des zones nano akomaka te basali bango baforage mpo bikisa bango soit baforage ya fokofoko to mpe misusu baforage kaka batie barobinet mpo bandeko na biso bandeke kovivre na baintérieur bazwa mai ya komela mpe ya kosalela misala kasi awa na centre ville ya ville province ya Kinshasa oyo ezali capitale ya République démocratique du Congo na commune ya Ngiringiri commune oyo esalami mpe bandaka la régie des yeux c'est à kota pe bandaka la kasi population azongeli kotoka mai na forage pona nini pour régie des eaux ba robinet na nyonso ekoma na ngombe échantillon eza pasi pe ma bakonzi ya régie des eaux bota la situation oyo bobongisa musala na bino po soki boye ekosimba te Mac FM esali constat a na ville province ya Kinshasa bawewa bazara na bango na ba prix fixe te ya kopesa batu ata bozo kende course moko omona wewa mususu apesi prix na ndenge na ye mususu apesi prix na ndenge na ye mususu pa oya opesa pe prix na ndenge na ye pona nini Comportement ya ba motocycliste to ba wewa ekomi kopesa pasi makasi epa ya population na ndenge ya mukete soki kaka obimi na nzela otelemisi moto ezala ozokende musika te okoyoka kaka 1000 francs 1500 2000 francs to mata donc po ozwa moto na 500 francs ekoma mama na problème surtout soki kaka likolo ebandi koyinda to tokomi na pokwa choix ezate oboyi otiki peye basoki deja moko apesi prix bango nyonso ndenge moko lokola ba mama ya bwaka nzoto okotuna okolemba ti okomata po soki osali fier okotelema na yo monima ya Lumumba na re yango tozali kosenga kaka na bawewa bolembisa muke surtout ke pasi eza makasi na mboka système oyo ezali konyokola bakino makasi mutu soki aza na mbongo te okomona bandi kotambola makolo na ba risque nyonso mingi na butu po soki akutani pe na batu mabe lokola insécurité ezali makasi na Kinshasa bakobotola ye nyonso aza nango to pe akoki ko perdre vie na ye ekopesa pasi na libota tozalaka pe na susi ya baninga ennemi ya Congolais ezala mopaya kasi Congolais ye mokote boyoki Mac FM esali constant mususu a na ville province ya Kinshasa population et comment ko préférer nango elia ba vivre près na place elia bio kasi oyo ya koyeba ezali ki kolia bio ezala très important pour la santé na biso surtout pour la longévité toi na ba détail na commentaire Kolia bio, c'est-à-dire kolia biloko naturel o ezali na formol te ezalaka malamu mingi po na santé ya mutu à cause ya ba vitamine ya ba biloko wana ezala ba médecin ba rekomandaka na batu balia biloko o ezali bio kasi constat osali na ville province ya Kinshasa bakinois bazalaka na difficulté ya kolia biloko o ezali bio c'est-à-dire bambisi ya mai makayabu mbisi ya kokauka ndakala pe biloko mususu nyonso wana po biloko wana ezalaka talo mingi bapreferaka kolia bavivre frais lokola basoso poisson cuisse pe biloko mususu po yango ezalaka moins cher kolia biloko o ezali bio ezali nango problème te kasi pasi ezalaka ke biloko yango ezali talo makasi oyo e permettraka bango te bayeba kosomba na ba quantité po na libota na bango yango bakimaka na bango mbangu na ba formol po yango ezali moins cher avec 5000 10000 francs akolia na ye na libota mobimba na place akende ko dépenser mbongo ebele pe biloko yango eza ya quantité ya muke na yango basengi na ba autorité bayeba nanu kotia banje ya malamu pona kopeshe bambisi ya mai po soki ezali ebele awa na ville province ya Kinshasa e ko permettre que ezala na talo moko ya se o ekosala ke population balia kitoko soki ezali te ekozala pasi bakobanda kokima kaka na formol boyoki
toke siko na commune Ngaliema précisément na quartier Kanluka jeune o bozali komona aboyi na ye kosala mobulu aboyi na ye kokata batu kasi ye azali koteka na mfumbwa akata mfumbwa makasi komona ye héritier tonda ba détail. Tangu ba jeune mingi na ville province ya Kinshasa bakoma ba expert na kikuluna ndeko oyo na kombo ya héritier ye a préféra na ye kokata fumbwa kaka na cadre ya kalai ngangu kalai technique alamukaka 5h ake na gambela kosomba fumbwa après aye na wenze abongisi mesa na ye abandi kokata botala azui fumbwa abongisi akati amoni mbele simbite abandi kopelisa mbeli na libaya cheke mbeli ezui minu azongeli kokata fumbwa na ye avec précision bino moko botala ndenge akati yango kitoko koleka kutu na ba mama ebele boyoka communication na bandi musa o ko banda bo mwana atanya ilango classe na sisi classe na musala oyo papa na mama bazate bakufa tikuna nazo continuer musala oyo musala ya osala ezate bana msusu bazoke no iba na iba te na ko lina mbungu ya fumba oyo na sisi classe ti lelo oyo tamwa mo bandenga okata fumba misala ezate kokata fumba eza misala ba ya base mais koma sikona ba mibali do misala ezate yango okata na fumba aboyi na kikulu na olia yiba yango okata fumba ne kana wendi oyo ezali exemple à suivre po ba jeune na place ya kokende koyiba kata ata fumbwa teka na yo ata mai okozwa moyen de vivre boyende ezalaka na ville province ya Kinshasa to ya ba fille mère ezali komata okuta na veni moko ba fille mère baza ebele kasi po batangaka baza muke okokota place musokuti bana basi babota omona pe misusu baza ba mineur tolanda. Phénomène fille-mère et komi mingi na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo surtout na ba commune oya mwa misika soki okomi na ba commune wana tokotanga kombo te pona ko éviter ba problème oko constater que ba jeune fille ya ba 14 ans 15 ans 16 ans ba koma na bango ba mère c'est-à-dire ba mi botela po ba misusu kutu ba kendaka classe te likolo ya kozanga mbongo ya ba parents nde etindaka bana babanda makambu ya ba chéri tanga kolinga chéri je t'aime moi aussi je t'aime et komi lobi oyaka tokenda molili kuzu zempe kotaka te ekoti mwana sutuki libumwe vimbi akomi na zemi aye kobota nyonso wana ezali kopesa pasi nzoka nde ba âge oyo ezali âge mwana ifazala na classe boyoka ba raison nini oyo bana oyo bapesaki etindaki bango babota le sayanga botaka ba difficulté à vie utali na ndako elo ezate eso okia msuba mafuta banyelo na ndako moya bapeso ezate aonde sayanga ya bota botaka bimi bana na lukango aonde na boti so ya bimi te moya pe to vivre ezate ndenga bimi wana nde aonde to vivre so akia lukera ozwa so ka yende to lie oye mona elo tinanga na kiobota pona kutana mo mbali mobe atomba bolingo yana bakito botele boyoki ndenge bapesi ba raison misusu balobi kozanga mbongo ya ba parents pe misusu bapesi ba raison na bango moko kasi boye ezali kitoko te to ko interpeller kaka na ba parents baye ba ko éduquer bana na bango kitoko ata ozali na mbongo te éducation ezali utile éduquer une femme c'est éduquer toute une nation soki mwana na oya mwasi atangi akosunga yo pe na ba oyo si baboti balongola désespoir na mtu na bango kobota ezali synonyme ya kobebisa vite kasi soki ocheka ka molende oche mayele okomona pe okoganye vie okokoma mutu oleke omilela omitika po isi okomi fille mère tangu toliaka ndunda esalaka biso mwa esengo tieni musuni na kati ozokoyoka plaisir kasi bandeko na njil brasserie balakisi biso ndenge balonaka ndunda pe ba difficulté oyo bakutanaka nango tangu balonaka ndunda.
Bakinois balela kolia légumes, ndunda, pondu, matembele, pointe noire, épinard, yango wana Mag FM ekitaki epai ya baloni légumes pona koluka koyeba ndenge nini basalaka musala oyo po légumes ekomelela biso tina bawenze na biso ya ville province ya Kinshasa. Okataka matiti mingi soki to balo to tie matiti après to vanisaka ngo matiti wana fait sala 2 semaines to baloli yana bomoni bandundu oyo ba produit wana ozomona ba semence difficulté to zanango ba soutien ezalité to sala kana forcément ya biso moko neti boina na 4 personnes nazo songo oyo ba edaka ngai to zana mama izo senga l'état faut à soutenir biso nande na pikoli bo na ke mai na sokoli sima na keteka ndezi bona so mi sote na 30,000 na ko bénéficier pe moi likolo na so ke bimisi moi 10,000 likolo nango. Boyoki bino moko ndenge ba expliquer pe ba difficulté nini bakutanaka na yango. En tout cas ba autorité il faut vraiment kotia misu na ngambu ya agriculture po mbongo evandi awa na commerce oyo na ndenge ya kosakana te eko permettre pe kesi ya leta mbongo ekota bakinois basepela banzela ebonga na biloko misusu oyo ezali mabe ebonga. Boye bele, boye, ezali kitoko te manka ganya makasi na kesi ya Congo. Tolo bela siko etali léopard, ba léopard na biso ba robeta lelo kasi ba congolais nyonso basangani liboke moko pona ko soutenir ba léopard balobi bazali sime ya ba léopard pe misusu balobi ba léopard ba muye mayon bazala ba patriotes balandana no mbongo te kasi lelo victoire ba congolais nyonso ba préféré ezana ngambu ya ba léopard ya RDC. Tolanda. Tomoni équipe à Guinée, baza pena ba technicien de part et d'autre, belé. Mais te binamité ma même à Guinée sika bazali. Raconte d'abord na RDC, bazo trembler déjà. Bon abiso tremblement, tremblement za tête to trembler ne loko te assurance ces autres. Et le ban sa biso za susté. Au Sénégal, az adversaire, mais te yebi que liboso titre le léopard ne tombera jamais. Na pesi ba chance. Oh, todo ya oh macho to beta oh to beto nzamba osunga ba ke liboso donc RDC eloko makasi to ze eloko makasi to banga te côté macho ndenge beta makilobi so ba beti su ndenge wana to gagner ba jouer na biso peta ba beta balle par exemple balle so beta ma bien chance ze belé ya pesa lopa Guinée aza père munene abeta balle ba match za facile pour nga match mais facile Guinée to gagner pète alors attaque des 3 écoute c'est encore une bête noire pour la RDC. Guinée Zaïre zaïga ba match makas ndenge za Guinée ndenge za ki RDC Égypte ya lobby ndenge za yuzala RDC na Maroc. Troisième bête na biso noire en Afrique c'est la Guinée. Guinée wana Guinée Conakry. Neto kutana na il ne peut pas d'emblée dire que tu vas gagner facilement ils ont match makasi. Mais je crois que comme on est en train de vaincre des malédictions qui nous faisaient traîner les pieds, c'est que nous croyons que cette fois-ci aussi Guinée sera vaincue. Tokomina suka Mag FM ya mokolo ya lelo kasi avant to kabwana bino bien o ezalaka cadeau Mag FM apesaka yango na ba téléspectateurs na nyonso. Cadeau ezalaka nini? Ezalaka page rose. Tolanda. Joyeux anniversaire à Mwanza, les propriétaires des dossiers na Angola. Joyeux anniversaire à toi. Mwanza mobali kitoko Mwanza oyo akenda sango. Joyeux anniversaire à toi balobi. Mbotama ela mo longévité, ba prospérité nyoso ya malamu. Ezala epa na yo Mwanza. Raphaël, les propriétaires du dossier depuis Angola, Mwanza. Les propriétaires du dossier Raphaël balobi ba joyeux anniversaire na yo mbotama ela mo. Butu kundu la mbote ndenge balobaka kaka kuna na Angola déjà. Fête ya monene ezali kosala maibongo ba champagne kutu kolobate joyeux anniversaire na Mwanza. Joyeux anniversaire lisusu na mwasi kitoko kombo na ye Bafi Akonga balobi joyeux anniversaire na yo mbotama elamu longévité prospérité nyonso ya malamu eza epai na yo ba bénédiction surtout ya Nzambe ya solo
ezala epai na yo bafi akonga mwasi kitoko mwasi malamu mwasi gentil mwasi bonzenga balobi feti ya monene eza kuna na ndako epai ya bafi akonga ba masanga deja ekotaki ba importer nyonso ezali ebongo surtout basoso bangulu ya kapela bantaba e ba poisson pe ya minene koloba te motu nyonso alingaka bafi akonga balobi atalela ye mwa video akende kopesa ye cadeau pe akende kuna amela ata moko joyeux anniversaire na ye bafi akonga prospérité longévité ezala epai na yo bon moni ndanga sikoyo tokomi pena na suka penda ya masolo ya Mac FM ya mokolo lelo ngai donc Clark Kololo na présenter bino yango avec impact na idéologie na yebi ke bino balangi na ngai boza ebele wana pona kolanda Mac oyo bozalaki toujours wana bozapaki te na confiance bo continuera toujours kopesa biso topesi merci na maman na biso maman Denise Nyakeo topesi biso merci na papa na biso mokonzi mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe makambo ya malamu ezala pe nzambe abatela yo topesi lisusu merci na papa na biso papa ya ndaku papa motema malamu papa ya bana ebele maître Billy Malou face oyo alobaka toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur terre ndenge ngai donc là nazalaka te na droit ya kozala ngai moko sans bino ba téléspectateur na ngai kasi balobi mikolo eloko yango eza se moko nini tombola mosaki likolo nga na tombola na juré devant bino ke nzambe azali likolo azali ya solo pe azali nzambe moko akopambola pe akobatela biso kasi oyo nyonso nga nalobi awa ezali vrai nga na bino tokutana mikolo eza likolo natiki kimia na nzambe mabota na bino bon week-end